Vous êtes sur YoNews Télévision, la télévision autrement. Donc on n'a pas le choix. En fait, mix kama kwa mwipo katini mkula mwipo. Zamba sutenika mitema pesa makasi. Voilà. On a passé, hein. Ça là, on a passé. Ça là, on a passé. Et puis la question on nous pose ngai. Na passion naza nango. Na passion na nango. Donc nazomona ngo lokwa net teke. Isa question moko po batu ba répondre et puis batu ba comprendre via Jani to tende net nde batu balobaka sima mutu soko akufi batu bakomi otiola ezomona on n'a pas le choix. En fait mix kama mukula mwipoka te me mukula mwipoka zamba sutenika mitema pesa makasi. Allô Yaya, ton compte déjà. Tu sais déjà dans ma chambre. Oh baby, I'm not working there. This is more valuable. Tu as la raconte. I'm not working there. Tu dois bien me donner plus de temps. Tu as plus de temps. Tu me donnes plus de temps. On pas de regarder ni America. Mais on va téléphone mais pas en danger là.
ana pasi sala ana pasi sala pena pasi et puis na question ngo poser nga na ngai na passion naza nango na passion na nango donc nazomona ngo lokwa net te ke eza question moko po bato ba répondre et puis bato ba comprendre vie ya Jani to ezokende neti nde bato balobaka nsima motu soko akufi bato bakoma otiola ezomona mais eza pena fasi donc makambo mosusu eza vie privée ezaki vie privée na ye donc tokolekaka te na bamédia boye tobanda kobetaka bamasolo mosusu ya vie privée oza comprendre esalaka mpasi moto wana lelo atiki biso oyebi te combien mitema oyo azokisi oyo bato bazolela Jani nakoboya kozwa riske wana naloba likambo moko boye na makambo na na maîtrise nango te apres nsima nango eza lokola neti nabeti bato mabako ocomprendre donc cetadire tokoya ata na deuxième question mais namoni mwasi ya Jani afukami président atie maboko na maboko aleleli papa leki boprive même otala corps ya papa bana na ye boprive même akota même na corbia akompani mobali na aéroport etake yo koza moto eza humain moto ata asali mabe keke soit mabe na ye mpo na yo vraiment mpo na yo président mpe mwa mwasi nafukamaka aleli ndenge papa leki aboyaki bakoleki mpe ebele kuna aboyaki vraimen amona papa bana na ye mais là minene est ce que ka nga moko ya motu nayebaki Jani ezaka nga moko te à part biso baartiste oyebi ke Jani azali mpe na famille na ye oza comprendre tosali baréunion awa bamakambo mosusu mpo tosala yango mpo famille edécide ocomprendre tosadi famille ntango bamoni ke eza important te na démarche oyo asalaki so nga ladi esobe na oyo alobani oza comprendre donc Jani azali mpe na famille na ye biologique oyo baza mpe ntango mosusu na Jani na bango baza mpe na coutume na bango baza mpe na makambo na bango sikoyo ngai usate ezalaki te naza mpo nazalaki te deja nayembana moko botika ye atala bosala boye non ocomprendre ntango oyokaki sango ya Jani kake wana namonaki na baimage na anniversaire ya mwana na ye nyonso ye pozali na poto bosepelaki namoni batournage na poto mais ntango ovandi bona ete se ekutelaki yo na poto liwana bavesi atu basamba de Paris petite nanga Arlène Cléopâtre bato ebele tozalaki na bango totravaille ambiance kutu mwana ya Jani mosusu wana ya 5 ans ezalaki anniversaire na ye donc ezalaki mpena tellement bien tokabwani na esengo wana bandeko botika malamu nga mpe na zemi mais na voyage ya tour oyo nakei olie tokabwana su ndenge wana nde tokabwana na esengo mais tozokabwana Jani akufi le 11 nga retour nanga le 13 mars yango moni nakokaki te ntango nazongaki esengaki mpenza kai ifo nakende na assiste mpena na baobsèque nyonso tu oyo esalami na ndenge ya poto parce que naboyaki nasentir lokola neti ke mutu moko
ndeko na nga akufi na esika nga nazalaki apres napesi mokongo nakei te koya na nga mpe yalaki na ntina ke toya tobouge nanu bandeko mpe tozali awa tolamuka bazwa mpe sango bayoba ke moko na biso ya monene akwei. Donc c'est ça na sens. Remerciement na yo en tout cas merci mingi epai ya mama na biso la première dame Maman Denise Nyakero. En tout cas merci beaucoup, merci sur maman na ndenge o pangusi biso vraiment na miso na ndenge olongoli biso soni po ezalaki pe facile tout. Merci mingi maman, merci mingi à notre président de la République papa na biso Fachi Beton, merci vraiment, merci mingi. Merci na bandeko nyonso to bazalaki na organisation côté ya poto. Merci na bandeko nyonso to basema organisation côté awa ya Congo. En tout cas merci na ba artiste, merci Jani lelo akeya tiki biso atikaki misala na ye asaki misala na ye malamu. Jani azali ko respecter bato nyonso. Jani azalaki mutu oyo lelo faut biso nyonso toloba kaka bravo l'artiste. Le programme eza batelo ya di programme te ko respecter ba programme corps et bamboni ba ko ya awa ba ko na mkonini ba ko na biso awa toza déjà tozo cela et pour ça moment muke tozo songa sur aéroport parce que problème ali bali na ba vol un peu différent parce que vol na qui mususu biso comme dit déjà hier vol wana atterrissage nango eza bientôt là tozo songa kuna. Après si manango tant tokutana ba mikolo mususu toyeba ndenge nini kolobama mais on a yebi donc ça dit net les deux nde kozala surtout ko initiation sur la mort. Donc voilà ba précision on a nyonso surtout na ba détail wana kozwango kala. Merci président. OK, merci. tokezwa kora yaya tozonga bible obi na ba circonstance nyonso seigneur totonda nzambe tone lelo tosala te topesi seigneur merci tokende tomona ye lisusu tone eloko aloba te na para famille mais justice ya nzambe esamaka pa la bwine te tone lelo mpo de esali na poto biso mpe tosala yango kaka kaboba bayandi baa bandoki bomona suite mais ça sera autrement. Tout comme je pourrais dire, Nalaza, cousine, petite cousine, c'est un grand frère dans Naï, beaucoup de n'a expliqué d'engagement. Parce que de part Naï, Ayaka n'a pas dit pour nous rendre visite. De cela, il y a Colette et puis il y a Dano, il y a Kapuna pour nous rendre visite, après ça se revoir. Mais je pensais qu'il devait retourner, pas de la même façon, dans Nenga Zongi, na Koli. Je pensais qu'il devait retourner. La ma colonie balai n'a pas mon oiseau paiement alors que je ne sais pas comment je peux surmonter cette douleur, mais si je pourrais seulement dire la brune va payer. La brune va payer. Paiement au yao payé. Et où tu pas Nzambe. Avant biso sont chargés nae. Nzambe d'abord me sont chargés nae. Aye bingate, aye billet pété. Nzambe n'a pas soyé baïté. Mais c'est que je pourrais seulement dire quand le grand frère n'a plus son côté la mamelle. Ça sera le jour de son jugement. C'est que j'allais dire c'est ça. Donc maman. Maman de. Au fond d'abord il n'a pas sauvé na kati. Hein? Bobido ero no lobani. No lobani nero. Ouais, n'apprécie vraiment, merci beaucoup. Beaucoup plus, Nzambe, Nenge Abandaki au début et jusqu'à la fin. Il y a des gens qui peut-être m'ont qui les maquillés, de gauche et de droite. Nzambe a fini biso maquillés salamité, m'ont organisation et salamé na Kimia. Merci beaucoup na maman Denise.
na oyo nyonso asali mpona biso. En tout cas nzambe azongisa encore ya ebele et babisi ezali biso tozobongama déjà tozokende aéroport babisi eza tellement ebele mosu eza na baveni kuna donc toza tellement nombreux oyo eza que babisi oyo mama Denis atieli biso toza nango awa yango tokende yango aéroport. Vraiment merci beaucoup. Bon, mbote mingi na bana poto bana Kisasa toza sur plein d'événements toke événement ya aéroport toke zwa ebemba ya na biso charge munene ya mboka oyo tonton Jani ya nango akolisi nga na quartier oyo nazaka moke. Bon eza pasi mingi ya koloba eza te yango tokompane fayi mobimba babisi eza ebele tokompane fayi mobimba tokende aéroport toke zwa ve totya na mwaka cinquantenaire to ba programme ndenge esalama apres tokunda ve eza pasi na motema na mawa mingi kaka mingi pasi. Arnaud Maduma pa leli Arnaud Maduma leli Duma afali leli Patalasa leli donc esali kaka pasi donc bato ebele baleli donc mingi ya koloba te. Botikali donc on a apporté tes joyeux, on n'a pas le choix. En fait, mix comme on pour casser mais on pour zamba soutenir comme thème pour sa makasi. Voilà. On va quoi? Papa! Comment le faire, papa?
Voilà, c'est de la situation là aussi. Imo wandolo ba mwana nsoka zanzo. Chane ba ndolo ba mwana nsoka zanzo. Bana ba banzoko lokwaye Voilà, merci. Soki kuna lebika ya 2 places mo mata. Bona mtu. Bonsoir na monde awa na matanga ya artiste Janify. On a évité déjà relation nous avons awa. Ouais, merci beaucoup. Mes condoléances d'abord na famille biologique et puis mes condoléances na artiste comédien nyonso et puis mes condoléances na monde artistique. Vient un peu Janify à la vie nanga. Na vana kende BCBG avant 10 carottes nalai no na chic shop bengi. Ah bon? Voilà. Tadi nzemo liboso tozawa yemba ya nzemo bando yembela bejani. Susi elongola na nzoto nabenga monde pasola ngai nzoto atanga foto ya Jani na motema nanga comme ça soulage ngayo Jani yo nzoto ekosilanga na susi tension ekitinga makila sensibilité tadi bana chic choc lo yenge pinza naebi moi c'est rwana répété eza côté ya Sony Echo moi quoi nsima na chikapa série wana na tongo wana série batno bakomba misente série mela na idufa donc série wana kutu otanga nana masko nazala déjà na monde tadi ba première nzembo biso zamuna ba belle chanson oto oyema na kati ya orchestre zali na chic choc lo yenge na vie na biso giclo fo batavika ave ngadi aussi fo biso ve giclo donc na perdre ngana mona na perdre vie nanga nzembo nanga code moral na luke na mboka moko boye na France ye a voyagé qui après na ke Franconville na ke zwa vie nanga po moni vie nanga po azala na kati ya code moral. Moi je me dis que ceux qui kweli ba artiste et comédien c'est que kweli nga parce que mutu tout so atalinga ba yebi wana petit frère sobe bon ba yebi que eza parler puis ba connaissance ta biso bandi depuis kala na ba 7e ayebi ba tutu ba micho ba 11 ba Duchesse ba minute ba maxi tout ça na on a Paris ou avec condoléances na ba tutu eza chenga ce problème eza na ozanga ko se présenter te songa la nibinote lo bolanda ne muto ala babi to kutana kaka esika mbisi na kwanga eza te esika bato bazolela biso mpe foto ya tolela elongo ayebi ke Abraham au moins azalaki esika tu bozala na problème nga na ya ata na ye na bamillion te na ye na ngana na ye donc voilà quoi donc ça fait très mal ndenge elekeli mais le roi nzambe azalaka ye apesaka après asala nini azwaka nzambe azwi déjà foto baka gloire à Dieu. Merci beaucoup. Vous êtes sur Bio News Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande.